tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Mbote bandeko na nyoso ya Koulimedia TV. Mbote bisika nyoso bozali na mabota na bino na bandako na bino. Esengo ezala pona bino na mois d'août oyo tokoti oyo bandili ya 4 jours. Boza malamu mpe bo bakse ba vacances na bino na boboto. Tomona ni susu lelo mikolo eleki mwa mingi. Moi kokoso ezaki muke na santé. Mais makambo nyonso ezongi dans l'ordre pe nazongeli bino mobimba. Lelo na Koulimedia TV, la chaîne de l'excellence, na kotalisa bino moi deux sujets moko boye préoccupants oyo tungisa bana mboka na minute oyo ezali likambo ya monnaie, likambo ya taux d'échange, likambo ya dollar pe na tina ya likambo oyo ezoleka na frontière na biso ya Kasumbalesa. Frontière na biso ya Kasumbalesa ezali frontière ezo séparer biso na mboka oyo babengi Zambie. Voilà. Donc pour tokota na kati ya vif du sujet na biso ya lelo pe ba sujet oyo toko développer mibale wana tokobanda na oyo ya Kasumbalesa. Kasumbalesa dernièrement na utako sala émission moko soki ba oyo bazali tout le temps abonné na biso pe bazala na kati ya chaîne ya Koulimedia TV baribi yango. Les solo ya ba chinois oyo baza kolinga kozwa convaincre tout le pays na biso, mais à travers bana ya Zambie, à travers ekolo ya Zambie. Tolobaki likambo wana bato bayokaki batinda biso ba message pe to partageaki na bango na kati ya inbox na kati ya ba message bazali. Lelo yo makambo ekomi ko se confirmer un peu plus. Et comme il se confirmer un peu plus na sens de l'obélelaki. Frontière à Kasumbalesa est une frontière moko stratégique. C'est une frontière où il y a des minerais entre les pays où ils sont na sud d'Afrique na pays na biso RDC. Entre autres en matière il y a des ressources na biso minières où il y a mine en Afrique du Sud pesara travailler kuna pour qu'il n'y ait pas de moussous pe ou qu'il n'y ait pas de pays local ba Zambie pe pour ils a travaillé pe qu'il n'y ait pas de moussous. Échange wana ça fait des années et ça la maka malamu pe kitoko. Mais depuis un certain temps quand on va chinois ba côté li ba zambien pour les lots ba tu faut ba que Zambie ils a dirigé par la Chine. Nazo marché ba mona raté. Naza très concret na likambo nazo ba pour vérification ezali ou ya linkota la mwata la moso ke lelo na Zambie okuta ba panneau ya ndenge na ndenge ya ba publicité mezaka na kombo to maloba ya ba chinois ba maximum muke anglais likolo so kokoti na ba institution na bango baza dirigé par ba chinois ba école na bango ba chinois partout na ba institution na bango ba chinois lelo zambien azala sous na droit même pas okota na restaurant moko o eza chinois pour y avoir Zambien. Pour revenir à l'Ikambo ya Kasumbalesa, il s'est passé une chose. Dernièrement, na kati ya Mokawana, na niveau de la frontière à Kasumbalesa, un des partisans ya UDPS a été tué. Moto babomaki na frontière ya Kasumbalesa azalaki oyo balobaka molobeli ya UDPS. Topé Parlement debout. C'était un des représentants à Parlement debout à UDPS na ngambo ya mboka na biso wana. Babomaki ye
murmure et côté, il se pourrait que Batoubalobio Azaki tué par la force armée Nabiso, les soldats Nabiso. Mais, bizarrement, côté à soldats Nabiso, non. Mon boulot, mon boulot moko, moto wana babomaki na basoda na biso te mais ezalaki moto ya yaki akutaki na babandi wana bautaki na côté ya Zambie nde babomaki ye. Alors depuis hier tozomona ba représailles eza kosalama côté wana entre ba partisans ya UDPS oyo biso nyonso toyebi parti fort ya mboka oyo eza kokambama na ye moko chef de l'État nous parce que azali représentant légal nango et puis azali représentant au niveau de législation na bango ya kati ya parti na Jean-Marc Kabunda ba partisan wana ya UDPS ba tombo ki na niveau ya kosakana te na frontière ya Kasumbalesa na minute tozo déplorer ba blessé ebele tozo déplorer ba combat entre ba force de l'ordre na biso moko c'est-à-dire bana mboka bango na bango bazako itana bazako bomana bazako betana. Que dit le gouvernement par rapport à tout cela? Que dit le parti cher UDPS par rapport à l'Ikambouana? Boyo kama mouke intervention ya côté armée na biso pe boyo kama mouke oyo ya représentant sikoyo ya UDPS na côté ya Katana. Selon certaines sources, ce cadre de l'UDPS aurait été abattu à Kasumbalesa, à la frontière congolaise avec la Zambie, par les forces de l'ordre. Non, répond le maire de la ville, André Kapampa. Sinon, ce n'est ni l'armée, ni quoi. Non, c'est des bandits. Des bandits armés. Toute la ville était un peu en ébullition. Non, on dit qu'il y a un groupe de bandits qui vient d'entrer. Et l'armée, et la police, tous mobilisés. Ce n'est pas nous qui orchestrons la fraude douanière. La frontière n'est pas gardée par l'UDPS. La frontière est gardée par les services de l'État. Voilà. Ndenge outi kolanda ba intervention ya batomi balewana. Bozo komona ke moto na moto azako mibwa ke la bale na kan ya moninga. Mais moko te azako linga koya na point fort oyo biso tolobeli ya likambo ya attaque ya ba Zambien na kati na mboka na biso. Likambo wana eza likambo ya kosaka nango te. Toza kotanga makambo, toza kolobaka mingi makambo ya balkanisation. Toza kolobaka mingi makambo ya ba étranger baza kokotela biso na ba frontière nyonso parce que la frontière na biso il faut que tolobango eza poreuse. Eza ba frontière moko lelo yo moto nyonso akokota na eloko nyonso alingi pe na kimia nyonso po be komi ba frontière ndambu eza na batsoda ne ndenge boyebi territoire na biso eza étendue moko ya 2 345 000 km². Donc tokoki kozala esika nyonso te na ba frontière nyonso te po to kangami na bamboka tozala kati autour na biso eza ebale te to kangami mabele na bamboka ebele. Or ba frontière wana nyonso ifallait la surveiller. Mais tozo comprendre que na minute oyo président na biso ya lelo Fachi Beton nanu akangisi masolo nyonso te ndenge longo bani po azaka na tango muke depuis akoti mais na rythme oyo azokende ba oyo nyonso bakanisa yino Fachi aza bolembu Fachi azokoka te makambo ezobongwana moke pe bokomona changement koya na mboka mais to pesa etant oyo etikali pota la biso mosala oyo alingi kosala na kati ya mboka na biso. Mais par contre banguna oyo baza kokotela biso il faut bana mboka baza lokwa bato baza koya na mboka na biso po baboma biso po basala biso mabe il faut bana mboka baza lokwa. Lelo bakomi koluka ko monter le parti cher UDPS contre police naie to contre armée naie, c'est-à-dire armée congolaise FARDC natina nini natina te tango bomo bulu wane kokota tango désordre wane kokota ndenge ka basala na ba Irak ndenge ka basala na ba Afghanistan bango ba ko profiter pote balia ka biso ba minerai na biso balia ka biso ba ressources na biso ba memaka ngo comme d'habitude comme des années déjà il bandi ko ça il c'est banda ko sala ma côté wana ba ke ndaka nango ofele ba na mboka pe ba se retrouver na eloko moko te.
Tozo ala mukuse mingi mikolo na Kuli Media TV po ezala qui demande. Il y a internaute na biso demande, il y a abonné na biso. Na tinate émission sur les amolai mingi bazoluka pe ba kotala ba place mususu ezo mema bango ke batala ka moke. Premier sujet na biso donc tokosuki savana tokosenga na bino bana mboka ba intervention na bino na ba réflexion na bino na sujet oyo ya Kasumbalesa pe tolandelango na bokebi. Tolandelango vraiment na bokebi po eza frontière stratégique ndenge na odi koloba o eza important, très important la minute na cadre économie ya mboka na biso. Pendant le sujet justement ya économie, to continue na deuxième sujet na biso ezali sujet ya mbongo. To uti komuna bino nyonso bolandi na weekend uti koleka. Mbongo na biso ezalaki na chute makasi. Bato bakomaki ti ko changer $1 na 2000 francs. C'est-à-dire $10 na 20 000. Comme par hasard, Masolo moko ebetamaki na niveau ya banque centrale. C'est-à-dire le gouverneur de la banque centrale a lancé ba mesure moko boye oyo alingaka cha to pe baniko cha en place pour na ko équilibrer pe ko komisa monnaie na biso na mo équilibre moko boye. Apesa ki sango na ye kaka ndenge ezalaka moi elaka alobaki moi eloko pona olobaki non tozo préparer ba mesure kaka moi eloko abwakaki wana esali oyo babengaka rumeur eye na nzela ebwaki yango rumeur pe to comprendre te na weekend oyo uti koleka oyo uti kosila toyo komona ke ba place mosusu tolamuki dimanche bakomi ko changer dollar na 13 000 pour $10 pour 13 000 topé $1 pour 1300. Ba place mususu $1 pour 1500. Place mususu $1 1600. Place mususu $1 1700. Bana mboka bazalaki na ba critique na bango par rapport à eloko wana ba misusu ba sepelaki ba misusu oyo pe ba comprendre peut-être comprendre ce que bato ebele pe na RDC ba yebi na bango te eloko ni ba bengi taux d'échange. To pesaki bino pe ba analyse ya bana mboka à travers Kuli Media TV ba critique na bango ba idée na bango pe ba mi lobayaki bolanda moi et loko bon to continuer. Direction Éthiopie Gambela. Ah papa moi tenga kuna salaire na uso na gimpese na yaki na kaka na yo ki $1 oui et ça là qui te ba ça qui na 20 000. Je connais yo bonne yo ka $1 kitina 15 000. Quel signe! Tu komi wapi, tu soye bate, tu netinga ko na kuta, na poste la kufa na nga. Pomboka na biso oyo, tu soye bate, ce qui est à droite, tu soye qui est à gauche. Pour tu soye bate, tu sala ni papa mokonzi, papa Félix, papa bana, bona tellement na to kititi na 15 000 te. Yo c'est pelito. Na c'est pelite mais et tega toi na kin. Tu as na ndenge kaka ya bana constater bana kini to constater kaka Éthiopie yango Monaco yango toujours. Voilà. Bouti komona jeune homme oyo azako lobaki pona ye azaya ko sepela te plutôt aza ya ko silika. Pona ye azo comprendre te comment dollar ezaki na 20 000. Il fait comme à 15 000, 17 000, 16 000. Aza ko comprendre yango te pona ye il fallait tika la 20 000 to mata kutu 22 23 po yazo tala ndenge bazo ba kezo mata. Donc $1 est comme 20 000 pona ye zambongo ebele. $1 est comme 20 000 to 17 000 to 18 to 19 20 21 22 23. Donc pona ye tango ezo mata ezande bien. Or azo bateke yango nde babengaka d'évaluation. Azoye bateke ya monde babengaka que monnaie eza ko beba. Toza déjà un problème moko très grave. Oyo ba mboka mingi ba répéter monnaie na biso et se changeaka nulle part. Or monnaie oyo ba komi ko changer na mboka moko te na mokili oyo. Tomi bomba te et ça qui existe que monnaie existe à te. Po eza monnaie na binoka. France est face aux anango oye nango na Paris.
oye na mona mboka nyonso ba changer yango ba mboka ebele ezala ba yen ba mboka ba chinois ezala ba mboka ba japonais ezala ba mboka soki ya wapi ezala ba monnaie na bango à part le dollar oye na ba mboka nyonso ba changer yango monnaie na biso ya RDC échangeamaka nulle part, c'est-à-dire soza na billet na yo ya 1000 francs oye na mona à Paris okolala nango timo kolozonga RDC pe okuta pe ke monnaie ba changer te to pe billet échanger te bato ebele ba mikotisi en fait ba kutani na problème wana ya taux d'échange et puis si nungu na kati ya mboka les gens ne comprennent plus à quel sens se vouer bato azoye basusu te bakende côté nini balanda nini fluctuation eza na sens nini nini esali que d'évaluation wana topé osu wana esalama évaluation topé d'évaluation mais na minute oyo toza kobetela bino lisolo toza koloba toza mardi lelo le 5 je pense ouais parce que dimanche tozalaki le 2 non toza mardi le 4 na minute oyo toza koloba basali lokola ba stabiliser moi moke taux d'échange wana na mboka donc ils ont nagé vers 18 19 place mosusu kutu eza na ngaka 20 lokola na zando munene pour bato ba comprendre que ezalaki kaka spéculation ezalaki na ngaka rumeur mais toza na elika pe toza na souhait pe toza na espoir que makambo wana tout ekokita to na biso ekozonga normal parce que le gouverneur de la Banque centrale y compris équipe na union sur la Banque centrale bazalaki na katia masolo bazalaki déjà ko solo la bazako trouver déjà ba solution o ekosala que to koma na équilibre parce que il faut bobo sanaté que on a eu 2 fois na katia mboka na biso dont pété près oyo ba pesaki biso na Banque mondiale na FMI ba otaro pesa 2 fois près de 365 millions de dollars. Ba devise wana ekotaka na mboka yango te salaka que équilibre ezala na niveau ya économie. Entre temps économie pe il faut ekotisa devise na kati ya ba banque pote équilibre ezala na kati ya monnaie. Na éviter so bozo landaba. Et ça peut-être un peu difficile à comprendre en gros, mais likamu ya monnaie po ezala stable et c'est que économie ya mboka emata. Or pour économie na biso ya mboka emata il faudrait que toutes les choses oyo biso tozo produire topé tozo teka topé tozo kotisa c'est-à-dire entre autres entreprise oyo nyonso eza ba entreprise oyo et kotisa la biso devise et kotisa la biso mbongo efutaka ba taxe nango changement wana ba mbongo wana tango ezokota na banque ezo permettre biso to toucher te na ba réserve na biso oyo boyokaki dernièrement na tribunal ya na masolo ya tribunal ya Kamere qui va toucher ba réserve d'échange donc il va permettre que tout toucher ba réserve d'échange na bisoté de change plutôt donc et ça là que équilibre monétaire et ça là toujours stable pour ba devise et ça na mboka pour ba or na biso za na mboka o ezaka na kati ya banque centrale ezo pesa kilo na monnaie na biso. Voilà à peu près ce qui se passe actuellement dans mboka na biso na 2 sujets wana. Maintenant les solutions na niveau ya monnaie ndenge na oti koloba ezali que mboka il faut y produire. Ba entreprise nyonso déjà l'état azwaka ba taxe na ba revendeur nyonso. Or mbongo ebimi trop na mboka. Et sali misala te ebimi nde mingi. Bon ba bengaka planche à billets, c'est-à-dire hôtel de monnaie na biso topé banque na biso centrale a injecta kimbongo na biso ebele franc congolais na marché durant une certaine période et au sala que mbongo ezaki trop en circulation. Or mbongo soki eza trop en circulation valeur pe ya mbongo ekitaka na éviter so bozolandaka na bokebi valeur ya mbongo ekitaka sikoyo Banque centrale a dit qu'on retirait à peu près 35 milliards
de francs congolais sur le marché. C'est-à-dire place Batouba Tambolaka, place Tozora. Oh non, moi, 1000 euros, 10 000, 5 000. Banque, pendant la période de confinement, a aussi retiré plus de 35 milliards pour justement à équilibrer mon bouquet. Bon, ça le à moins rare. Économie et mata. Plus don oyo pesi donc na robenga mutu donc te aide oyo pesi dans la FMI oyo suka oyo tezaki à 365 millions de dollars et permettre que na mbongo oyo société ya minene ezala étatique ezala para étatique et ko kotse la biso ba injectant nyonso na ba banque poté devises ezala pe économie ezonga moins stable mais économie ezonga stable te na ba injection wana il faudrait pe produire la production ezolanda siko côté agriculture côté élevage côté minerai côté donc production na nyonso oyo ezosalama wana et ko kotsela biso pe mbongo poté moi kilo ezonga na mboka na mbongo na biso bolimbisa mama moke na mo lingala nanga. Peut-être que je manque les mots exacts pour vous expliquer, mais vous allez comprendre l'idée, la logique, l'idée, vous comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, Nako Sepela Mingi, Bolanda, Biso, na émission Oyo. Oyo Balandiango déjà. Merci Nabino Nyoso. Tozongi, on est là. Kouli Média existe toujours et toujours bel et bien en place. Je réitère, bon anniversaire, on a encore. Et les gars qui lobby, il y a maman Françoise Vita, double brassard, l'élément, il y a Osakanate, Nakati Amboka, Nabiso, Média. Prochainement, on va consacrer une émission Mobimba. Et vous allez sur l'historique, na topé, parcours, il y a maman Françoise Vita. Kobanda Bandaka, speakerine, à l'époque, tant Basili Sarapo, Bango, Aouta, Benana, Obabenga, institut, on a un métier, il y a journalisme. Topé université, on a un métier à journalisme. Donc, on a nos parcours na émission avec quelques anecdotes, quelques biloko Mike pour comprendre un petit peu qui est cette personne ou qui est ce personnage-là, au autonomé, double brassard, maman Françoise Vita. Voilà. Mbote nanga mususu au KDP la bandeko nanga nyoso ba soutenir ki ngai moko na tango nazala ki na moi pasi. Na tango nazala ki na hôpital pour la opération au bauti ko sala ngai. Na préféré na pesa mbala moko boy na Kouli Média po mingi bandeko nanga Kouli Média ba komelenga batuna nga mais ombre tozo mona osouté, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es plus là? J'ai pas répondu à ce moment-là parce que j'estimais que ce n'était pas le moment. Maintenant que je suis en face de vous et bien portant, simplement je vais vous remercier. Remercier pour tout ce que vous avez fait, pour tous vos messages, par rapport à tous vos messages, par rapport à tout ce que vous avez écrit, par rapport à vos conseils, par rapport à Misuso Badaï au courant, ou à encouragement, vraiment la tondi bino botondi. Bozala malamu na mabota na bino bolimbisa. Malamu na mabota na bino pe tomonani na mikolo ezo ya kaka na kimia nyonso ya Nzambe. Merci. Ah oui. Ça va, c'est bon. C'est bon. Comment ils ont bien été filmés, non? C'est ça. Maurice. Nzambe, ota tonton Maurice akeye moi. Bazokene na ye Nzambe. Yes.
Hey! Hey! Hey, akasa mi, akasa pemi. Ça lui passe depuis 15h sur 14h. Papa Mboma pa yakiava. Dans ce matin, shop wala pokake. Kamba paso yo. Eh. Bota lesika mibwaka ezalaki esika na auti na 14e na l'immeuble ozomona molai oyo akoyi na 14e étage tina se baye kozwa ye wana ndeko na biso mobali na nkombo ya George azokende pasi makasi makasi tala immeuble ya molai likambo nini eleki te soki esimbi totiki soki esimbi totiki tokozombolaki nzambe. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.